Il y a la musique. Karine Mokonzi est chroniqueuse. Chroniqueuse. Donc, côté de Karine Mokonzi. Toi, quand elle est en Naza, héritier de musique. Karine Mokonzi est en micro. Le choix est clair. Papa, ça commence à combattre Karine Mokonzi. Mais la monnaie va complexer, va cocater. Il va dire, mais comment on a battu, est tranquille. Ah bonjour, c'est Tendresse Dibinga la Sirane. Moi na mulba loketo pete mbisa kwa mtela kasko simba to bongo nanga bo dundango ou alors aïe. Fraîchement du Pointe Noire hein. Il y a moni surprise au bimeli bisoka e pouamba moko dans un nouveau style. Ba bibi kolo yo face B ngo yo na ko la vie mundu mais oya ko meka. Akozo makofi moko. Meka yo bambina bakanela nga wana. Ba bakanela nga wana ngayo na bango ka bo ba leka nga. Ba beta nga matisi ba beta nga te. Na oleka bango beta oleka na ba mona nga. Ba sa elote de ba tsema kelele. Sa lo ndeni ni baby ya sa matanga. Ba beta nga so mona nga boy. So na ye ntanga na suivre la rapide. Pona kita kuma papa mo boss atini benga billet chaud na ye et puis na tchai bango micro na ko ba loba ki pe. Na kiso mako ngai naza seseko ou alors nous ga maman lobi quoi. Oui, ndeni voyage l'équipe. Voyage l'équipe bien, na simbi qui sipe bien. L'équipe bien makasi sirena to pesa nga blora sigado kalate bat ba osepela. Bat osepela Tendresse Dibinga. Ba osepela bat ba zelo ke poto. Ah maman Christelle Wani. Maman Christelle Wani. Moi ça mbinga ko bata mulbe zelenge. Mudanga pesa ngamote yana. Siko nabi bat ba zela Tendresse Dibinga na poto parce que tu as vu que au Luka makamuna confrère na concert na yo le laza poto yo sara na Kinshasa. Karine Mokonzi bambote bele ma chérie toi ma chérie on vraiment soldate et puis bana membre tout à Karine Mokonzi bambo ya monde entier bambote bele et botala rande na zali et le ba déjà logo donc poto ezango poto ya nango mbangu te bele to mba ko fana ba maye maintenant ça okende poto na voix normale na temps normal donc bobanga te na oya
donc tu es Karine Mokonzi na se te wana ndeko na ngai yasinga famille bene na ekata na kango ninde sisaka te na Cristiano gangela ote Cristiano na bebe asikela ote bobongisa ndeko na bo pourquoi na boma mwana bato mwana mama na na bomé poani bao bao lo mabe pour la Karine Mokonzi ba bato ba complexé batia Karine Mokonzi sa musana bao ba faire effort ba pensa comme mako komba Karine Mokonzi mais na moni ba complexé ba kokate ya ba odemela comme mwana bato batika est tranquille mais oui hein entre celui qui va dire ça ba Orlando ba kama vite en train ça changer l'eau oh non lo ba ba vérité ba Karine Mokonzi abomanga albane de la vérité te bongisa na biso c'est ma sœur. Bon, tout le monde contre elle, la contre elle. Pourquoi? Mais biso tu as besoin de bilili. Tu besoin de pardon so bobongi ça tu as besoin. Non, c'est ma sœur to solo là ta ke bandeko. Et là ko za nango tenga na Karine. Na yo kana muto azo bimasiko azo finga ba dans l'accès ma finga 2020. Ma finga 2020 est déjà na yo ba to na finga. Bo tike va Karine Mokonzi à l'aise. C'est ma sœur à moi. Ndeni ma solo pressé kende. Pepe Mko doit s'abonner massivement na mer rêver ba solution na tendance Dibinga TV doit s'abonner kuna nde makambo tendance Dibinga moluki makambo kandolo ba kyoko beta ba tunyaso ya mkiango ya to baza ba théâtre o to kanela nga yo naza ba ta ka ba oleka na za ndo simanga pona ko subela bato be na muna kwa botande na ye na tina bona la tena bitumba na après pour la bitumba ba kanela nga yo parmi bango depuis l'obisiko mais ba longola po babi oza sunta théâtre te na rolongola nga na rolongola longola nga wana yenga na longola ye ngamda longola te na ko benga mutso ko ya ba longola na longola nga na la théâtre pose insolente bombo pardon yaka bombo yaka na moni bombo oleka bombo kokotela nga te zala sincère est-ce ba longola na théâtre. Oh non, on a na théâtre. Merci maman. Na ko répondre bon de galobi na ba longola na théâtre. Poli à Makami. Poli mabolo c'est le libolo. Si je dis le libolo ça fait quoi? Oh là là où allons-nous? Yonde où allons-nous na mambozo? Tout dit que c'est bon, il faut appeler les chats par son nom. Un mamoulou ba ma concert. Si je dis le libolo où est le mal, je peux insulter. Si vous avez dit que comme péché, on va être hypocrite. Oui. Maman, est-ce que vous êtes hypocrite? Loboko na bangala ba pesa ngo makata. Tela kuno ba ngo penza. Misapia na bangala balobaka makata, mbote, makata. Voilà. Eza mabete. Eza mabe wana. Te mabete. Bomoni. Eloko no loko e ana kombo nango. Où allons-nous? Muta ba fanatique uta lobi, parce que ba connaît na point de là muta ba. Fanatique. Eh na moni mère na biso sa père, maman yaka, ba bita za muta batu. Tata za muta batu. Oh la pétanga. Balela fort. Mère na biso ya Jantance. Ah en tout cas après ça kombo na Maman kombo no nani? Oui, kombo na ngai Maman Clémentine Batia, moi c'est kitoko mboko ya zanga lisumu. Oh aleka bango tuna kolata azana coquerante. Nous invitons le groupe Oasis. Nango wana. Est-ce que kobenge loko na kombo nango nde lobi tendance Dibinga eza solo te faut ko bomba ono ba moi bomba na sens ni ngotuni pardon na malamu te eloko nyonso babengaka na kombo na yango to latia ndenge na latia kolo bombi sikoyo na bombi te yo na lobaka ngana lobaka te bango moko kisasa mo bali Londres bazo komona ngana lobaka te bango moko bazo mona parce que ya boizala te na kata Congo tendance Dibinga to songeli yo omoni ya boizala te donc tendance bato azaka na bango muta bato très sympa, fumant timide. On veut qu'on timide. Non, il fait timide. Dis mais la ngai. Moi ça il est sous ngai. Comprends ma chérie. Naza tu n'as question à répondre. Nana luka abeta ngai yo eh. Des problèmes. Na luka abeta ngai. Président ça bonjour. Baba ko beta ngai yo na ye. Tendance Dibinga obenga héritier watana be fanatique na yo donc ndeko na machamu me nukando lobara mais siko ndenge baza na moi ba lacune nande on a biso Karine Mokonzi okokota so na confusion entre bango naza na pour Karine Mokonzi na changer te c'est héritier watana il a la musique Karine Mokonzi aza chroniqueuse nga naza nani chroniqueuse donc na côté Karine Mokonzi na nanga Théo sentiment te na bible ya vérité héritier beta musique kaka
Karine Mokonzi ngane na micro na côté la ga ya. Mutu soute. Le champ est clair. Ça va c'est. Oh bazomi seka ma bazomi bazomi seka ma sekande sene zo tanga mai. Oh sekana ndenga beso azamo na mwasi. Ah mi sekande na sene zo tanga mai. Ah mais oui, ça sekana ndenga bien, seka zo seka sene za ko kangama. Ngabi na vérité. Ah mais oui. Oh zo seka ngana bien moi so sekana ndenga mabe. Seka seka sene zo tanga mai. Ah mais oui. Mais ça peut mamoto na télé. Tania. Et puis bango baza. Migo na mabe. Oyebi na mabe. Bena simada betaka. Ah betaka na kokopo alati bien. Franchement quand on beta nga mais na makofi na beta. Na luwa mtaba luwa ba betanga. Non, oui, merci Tendresse. Un mot par rapport à l'internet, Stolanto et sous calmement pour te selon. Vraiment, to kunda vie na honneur, to lelebe na honneur, to binelae, to sandolae, kwa zaki mutu abatu, azaki ne mutu mafinga te. So mkolonga na kofinga na kokufa, ba impoli baya, ba fingi baya. Po ebembe et puis ebembe nanga ekolala te mais vie to lelae na et puis liwa vie et sa biso maele surtout ba ye oyo ba monaka ke baza bas orgueilleux suka mutu yango tout est vanité vie ayaka matanga ya oto kufa oyo nani papa oyo nani comment il s'appelle mundanga ndanga vie ba kateke le beto ya tourner lobi bero ya tour mutu moko alors to tika lolendo tous luka kimia na mutu nyoso maso muta fingi yo mama na yo finga epe mama na ye wana to ke bongo po internet les églises te mais na temps normal to luka kimia na mutu nyoso parce que to blengela royaume de Dieu voilà on a ko bango peut hériter wa nana conseil na PCT po azal ja mukolo oya moneza mon passer asala na moi je m'en fiche tout na conseil na pesa Karine Mokonzi conseil ni opia Karine Mokonzi Mokonzi finga ye finga bango finga mutu nyoso wana nga nazo ko appuyer yo conseil yango na bani c'est que ça conseil que ça finga so ta finga pas fingit que moi mbote te mbote nanga ezakaka ata na finga etali ya singa famille mura wala banini ata na finga ka ma famille to bongisa etali yo na finga yo te etali nga ite Karine Mokonzi c'est ma sœur ba songi ya net c'est ma sœur à moi je l'aime tel qu'elle est pardon donc si la famille ben na rappel 4 ans to bongisa na biso so il peut nous ça guerre na Karine Mokonzi ke na quoi non mais so otake na komo na otake moi je vis comme ça comme le porte-parole te ya a concert nanga elo ko somta take yo na tay muto internet na yebi te to attaquer tania on attaquer moura na yebi muto te na ko tindele grâce à fingier bongo ne to ke na ndenge wana ozolanda déjà qui porte parole c'est ça qui consoeur otuninga yena héritier na côté na Karine parce que Karine Mokonzi c'est ma consoeur et on dit yo bato yo na wera bo swana na côté là parce que ma consoeur ba mise ba côté là ta normal ya bongo ngala mto ba sentiment te tan dibinga aza muto nyonso nazana bien nazana bien nazara mabe na muto azana mabe nazara bon et puis nazara hypocrite en tout cas mbote nanga ba consoeur nanga nyonso ba confrère nanga nyonso et surtout na ba musique nanga bo zala wana et puis na mère rêve ba soso moto na kuma pap moto na nzambe soki na lobi mabe bo supporter nga. Merci maman. Merci beaucoup, merci là, c'était Tendresse Dibinga, la sirène. Merci Benterno d'Union, restez toujours branchés sur CNews TV, mon PPSika. Merci à toi Christelle Arros Mamou, merci à toi Rokar Miesi, merci à toi Golo Mayala, merci à toi, je vous aime beaucoup, on se retrouve à la prochaine, bye bye.